Bonjour fidèles amis téléspectateurs, je sais que vous êtes partout dans le monde en train de suivre votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la Bible de sa patronne. Quand je dis déjà ma patronne, là je vois déjà Sarah Kaboudji depuis Londres, donc ma maman chérie, et pour moi je l'appelle la Cléopâtre. Maman Sarah Kaboudji, la femme qui nous défend depuis Londres. Donc je vous salue déjà. Et je dis un grand merci à tout le monde qui m'aime. Je dis un grand merci à Zuma Tumba, Babi Papana Moïse. Je dis un grand merci à Dani Kalonga. Je dis un grand merci à Trésor Tiba depuis Brazzaville. Je dis un grand merci à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui avec votre émission Bossolo et Ekolo. Et cette semaine, il y avait de marches. Marche les cas qui vraiment est belé, donc c'est pourquoi je suis là pour demander à la population but il y a marche parce qu'il y a plein de gens, plein de monde qui descendent en route comme ça, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. But donc c'est pourquoi je suis descendu ici pour demander quand même à la population pourquoi ils avaient fait la marche. But il y a marche donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je suis ici dans l'émission d'Abino Bossolo et Ekolo dans Kundola donc voilà, parce qu'il y a plein de gens, ils sont en route, au sein des ordres, parce qu'on avait dit, l'autre président de la République, il avait dit marche pacifique, donc marcher, mais et la marche pacifique, marche et à paix. Oui, je suis à la commune de Kalamou, quartier Kimbangu, donc voilà, je suis descendu ici, donc moi je suis là pour travailler, je suis là pour vous, je fais les efforts pour vous donner les éléments, et puis news, donc voilà, je suis là pour travailler, je travaille, Dieu, je me donne à fond, malgré la santé ne me permet pas, mais je suis là pour travailler. Donc voilà, je suis aujourd'hui ici, je vais donner le micro à tout le monde, ils sont libres à parler sur notre micro. Donc je vous dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision, vous ne serez pas déçus. On a besoin de partenaires, on a besoin de vous. Donc venez de vos publicités, de théâtre, de gags. Donc ça se passe ici chez nous sur Congo Winner Télévision. Donc abonnez-vous vraiment massivement, vous ne serez pas déçus. Donc tout à l'heure, check. Comme on a dit, monsieur Augustin. Oui, monsieur Augustin, lelo micro na biso na émission na biso Bossolo et Ekolo to quitter bino na commune quartier commune Ngiringiria, commune Ngiringiria quartier Lengesa to na quartier na bino pona retourna problème ya marche oyo utaki ko s'est passé semaine passée na semaine oyo. Donc autant la télévision nini écran na biso comme ça ou répondre biso na baki na mituna na biso muke to retourna yo. Pour un problème, il y a marche où tu s'est passé. Pourquoi marche? Pourquoi bakita ki nanzela? Pour nous, il y a qui n'habite ni. Ce que ça qui n'habite ni bon, bisope marche en route zolo ba marche les kaki. Ngai na za chauffeur camion yango tobima ki journal marche yango tobima ki pour to kende mettre au travail qui te to ça qui peut moi ba difficulté yango ya otala moi pour ça bo bapanzi biso baminda pona ba marché butoleka mama mboka nde toza boye makambo malunga to mona te marché ngo pena juste pena marché on eleka ki tozo ebate marché ngo eleki na position nini po bango bafandi fu bafanda nde bafanda to eba po marché ba marché on eleka ki tous les démarches à semaine kuna na o eleki butoleka siko tozo ebate conclusion ya ba marché ngo nde toleka po to mona changement te. Na misala na biso ya ki chauffeur oyo tozotambola poto luka mambongo pekolo camion pas bénéficier na mambongo wana obiso tozwa. Mais pour le moment to ebate marche yango to sali marche yango eleki changement za te tozo ebate est-ce que ba fanda ki bazo fanda po ba sala réunion po ba cha ba proposition nyonso makambo tout po ezala bien. Puis à la normale, mais tout le monde a monté l'eau monté. Boto tout n'a sco marche en les kaki. Pour nani marche en les kaki na surtout nanan. Marche en les kaki pour nani. Pour le changement et ça n'a monté. Tracasserie belé biso tozo ko travailler te na ba mituka to ko te badini te no se bimina nzela ko kanga epai ko songisa bo epai ko sala bo epai. Siko ba oyo conseil ne ko pesa na ba jeune oyo bakitaka na nzela sans toutefois savoir ya koyeba nini to kitsa bona nzela but nango ezali nini conseil ne ko pesa na ba jeune wana oyo bakitaka na nzela pona ko sala désordre parce que ba bi marche ezali pona soki bozo déclarer population ezo déclarer lo monko ba sala na ngo marche.
population sur réseau déclaré bah ça la marche mais c'est pas dans le désordre mais ce qu'on conseille nous opé ça na ba jeune oyo ba kitaki na nzela o ba sala ki désordre conseil nini o na part no yo opé ça ya ngoto zolo bango ba okita na nzela ba sala désordre pour na marche mais marche ngo entre temps tous na biso conclusion te monter désordre bo sala bino logoté hein bo sala logoté pour na désordre onini ka so lo bala ba kontina biso ya o bazo ko bazo la na biso et lo nini ozo senga o ba kontina biso ba ki ko sala la biso ba konzi bazo landa biso fo ba sala la biso ba dignité nyonso presque ba kitila biso nano batu musu presque biso tona tracasserie makasi pona kotambola tena ba mituka tona tracasserie makasi est-ce que tracasserie ne ko kitate pourquoi na ba FARDC ba mura bango to ba bimina nzela oyo ka botelema na sala boy zongisa boy même la bongo te biso pena mboke sa ko kufa donc quand on est na ibsaki bino que non na commune Ngeri donc voilà tout le monde ils ont la liberté ya koloba la micro na biso ya Bosolo Ekolo la chaîne na bino Congo Winner Télévision bonjour papa tokiti awa na commune na bino ya Ngeri pona kotuna mwa mutuna muke na sujet ya ba marche oti koleka oyo na ebite but na ngo but ya ba marche oti koleka oyo ezali ya dia quoi lokola biso mama to me donami ba msala msa mutuka ezana bato biso lo bana ko basala ko badila musala na lela yango mususu azane chômeur alinga ke ko mbrier marche ngavana ke mafona ba bit na ngeza nini nakotika musala na ngate na abandonner na kende okende kuna pe noso ke ozui masasi parce que yebi eloko okosala te baza lokwa bato musu bakena marche baza ba voyou akeka pa mbrouiller mais pour ngai en tant que mécanicien avant na kende donc peut-être je crois yo faut louer na kende pour n'habiter na ok kuna na ye faut que moi quelque chose na poche ezala so que ezate yo mama na lelo na mama na jouer le retour ndimanga. Mais marche ezali pour la mboka quand rien ne marche lo mo ils ont marché te baba qui marche pacifique o yemo comme konzamboka mboka na biso aloba qui marche pacifique mais malgré que no ba toi des autres pe ya mbulu bazanga raté na kati mais aux en droit pour na école non sortant au mona que no eloko mo ils aussi maté pour qui ko marcher oui oh le bien ça d'accord parce que ba kenda rapé bazana ba intérêt pour les lois oui ba président to bete la maboko na compte ngana ko ke na kufi famille nga pe perdre parce que ayebi ngate to l'intérêt na bango mais le loso comme na bisika biso ba yebi bisoté na tika garage na kenka na beta maboko na pona marge mais intérêt na ngezate ba rozwanga ba bwagna loka saki afufu na ke na keka mbala moga bon na sali vite na za na talaga na za na nous jeune faut la salle ambiance na régner pena maintenant na régner te régner na ambiance na neni que aussi longtemps mboka ils ont évolué yo ni mo puis faut la circulation puis mbongo fait ça ça ce qu'on faut ya nini maman tant mboka zo marché te mutu lokola nga na mécanicien na tika na lobabi botika musato marché likola mboka poto gagner te tuki général ka sur pardon limbisa koko yo kanga pona za inosa batienga na seg lokola mutu mo inosa na keika ofele ozo comprendre parce que ils ont même président Félix ayebine ngaite to beta moto mona bango na écran mais bato ba yeba baza na sima ba liaka balinga conseil malamu te po mutu lokola nga na pia conseil ni ya yokanga yokanga te pas au moins liboso nego no ouais belé et comme marabo ba ke no e comme na matui na bango et comment mais comment la liste ya batongo est-ce que ça conseiller ba tayebaka bato ba na simane kendo zwelanga contact wana zwa moi chèque mo no pesa bango ngaso na bimele peut-être bagade ko pona pusana na pusana te peut-être na zape alikani koleka bato baza wana mais le quoi tu vas bana ba leto ba sipa ko mafuta zéro ata yo pe nosation le nga chéri na CP na yo robo ya pona o mona camion na mbo bon mécanicien ata yo mo pa na parfumeur tanti ba bato ya ba terme ba français wana nde bolinga mais biso eloko moko te omona loka moto pamba mais devant nzambe moto pamba zate nzamba tombola moto yo bengi moto pamba tomboli. Ok papa donc liloba ya suka oki kolobani na bakonzi na biso ba otala biso po émission oyo etalama partout moi liloba po na bakonzi na biso elo onino baki ko sala po mboka na biso e marché ngai maman tozo en tout cas biso a peuple tozo souffrir to sepela ki oui to na landa papa et tieni peuple d'abord mais peuple d'abord on normalement na mokalelo na zotala na écran mais na mona rango lisute
nayeba te wi lelo nga lelo nakoloba ah nazobundela likolo mpona mboka mpona bana mais so nazwi na ebongana kombo wana nabosani na banota siko basheri lokola bino bozongala boye nabosani peuple ozomona yango wana tozoloba mona rolo na ke mal mais nakomona pene intérêt nanga eza te intérêt nanga na mosala nazwa ata ma $10 opianga nazwi belève bozwa botokabula esile. Papa oki opesa biso kombo na yo? Kombo nanga Junior Banza Kaembe. Junior Banza avandi wapi? Na vandi awa na Ngiringiri, place beaucoup telinga eza place onga na vandelaka. Donc voilà Junior toza na sujet moko lelo o ezali émission na bino ya bosolo ya ekolo na Congo Winner Television nde Monique tokiti lelo na Ngiringiri pona kotuna population to monaki ba marche et outaki osala ma semaine passée pe semaine o marche salemi tozo tuna non bino ba jeune o bakitaki na nzela pona marche est-ce que boyebi tina ya marche wana ezalaki nini? Bon neti biso ba jeune tozalaka bato ya bilanda landa tozo yebate eloko tozo landela eza nini tant que non bato moko baleki mbongo na bango quelque part baluki basala mobulu biso pe oyebite olepe ata sans fonte okoti pe kaka po azande kuna yo bofandaka na epembeni yangwana ba jeune belé bakotaki na balabala ozomona d'après ngai nakokota jamais na balabala sans pourtant na yeba bit nini tozo bundela na balabala eloko nini tozo welela ozomona ba soda bazalaka toujours wana pona ko sécuriser biso ba peuple mais ceux qui soda monique déjà que nos peuples azoya azobuka tout ça à intervenir toujours mais d'après ngai ba jeune ebelo ba osala ba marche bazoye ba bit na bango te. Oui bazoye ba bit na ngote mais siko ndenge marche zo salema pona yo o Monique non après marche solution ko zwa na ba bakitaki na nzela to marche ngo bakata to ba continuer ou soto yo pona yo donc tout na selon yo o Monique marche o bosalaki est-ce que solution ko zwa après marche wana donc d'après ngai to yo ke belé parmi bato bakoyaki na balabala wana baza bato oyo baza na ba parti politique quelque part par-ci par-là bon faut ce que bato na ba konzi na bango normalement eloko nini tozo bimela balabala po ba jeune biso neti ngane na zabo yeso na minute o nazampiaka soki oyelinga oya yazwa 10 000 francs yango toko ya na balabala toke sa mobulu tanki nazampiaka musale zate nini zate na ki salango mais tant que non naza intellectuel nazo mutu na ngai yezo fonctionner un peu bon nakokinde ba buzo ba bongote pour des fois pe nakokinde likama liboso ko ça peut toujours ka ngai donc perte na famille na ngai et mususu famille na ngai bande ko bombela nga ba makambo moko ya bien d'ici par là ndenge tozo kende le mukili donc to ebité o to bakina ba lobaka on ne sait jamais ba jeune belé akini photos ala un peu maele na maele toza na ngo ikozala kenan afo bima na balabala foye ba biti ozo bimela na balabala biti ozo bimela na balabala ezande bongo po ba konzebele a parti ba ko sarabiso fort po na ebi bien que non mutu na mutu awa na mukili awa abundelaka avantage nae ba bénéfice nae mais biso toko sala na sima wana tozo bunda yaza la président azala député azala boy azala songolo azala pakala mais mukolo akozwa akanisa biso te ba peuple mais biso souci na biso ba peuple za ke non mboka na biso toko mako vivre pe ndenge tozo envier ba pays ya libanda nezala ki idée na ngai. C'est bon vraiment merci beaucoup ndenge o répondre na micro na biso ce conseil ni européen na ba o ba bimaka na balaba pe ozo senga na gouvernement ba sa la binoni bon neti ngai loko liboso nan on a ko non na gouvernement na biso o ezamboka na biso mais to komo vivre lokola ba étranger nazo comprendre te o mboka na ngai na botami awa mais manchu muluba ngai naza muluba na botami malgré tout na bandenge yo moyebi mais wezamboka na ngai nako bima libanda te pona ke luka quelque chose libanda tandis que mboka na ngai zana na ba richesse ebele mais ba richesse ngo biso moko bakolomboka tozo bénéficier na ngote eza propreté na ba trésor public ikuna bambongo ekoma okota na ba poche ya bato le okota na trésor public ekota na poche ya bato eza bien te exemple mususu na opesa no ya dollar non
toyebi série ba série moko boyi ba na otanga kombo ya ministre te nini te mais na bi série moko boyi dollar ezalaki na 90 toyeko poussa ta ministre mususu aye tokoyaki na ba 140 130 150 wana na zolo bango bien na kotanga komba ministre te mais lelo o na ministre tozana e toyeko tala boye makambo e okoma tina ba 200 ba mususu ko ba mo déborder tina ba 200 ba 20 ba yo senti ba mambango eza propre de tant que bana mboka eza propre te tolingana raté FCC o ba nini ba IDPS ba parti politique wana biso tuzaba na mboka yo sozo finela muninga a travailler normalité yeba ke non eza souffrance ata ya ba camarade na yo te mais ata ya ba kokoloko na yo to bongisa mboka biso tuza ba congolais ngala za congolais naza wana pona ko défendre ekolo na ngai ngana viara libanda te ngai na vi na ngai na pensera ke non na ko bongela na mboka na ngai ebelo bakenda libanda bakimande ba mupepe banini mais côté utuna kinga ya ba marche na oloba bien que non ma muneti ba marche wana ba bima bon faut baye ba bit nini bazo bimela bon lelo tokoyoka que non ba che muto a FCC ba che muto a MLC ba che boye bon eloko liboso zelaka que non to souhaiter kaka bonne chance wana ekozala kino total lelaye soki ya ko bêtiser biso ba peuple toza wana pona kokweisa tout toza wana mais ouais merci beaucoup madame mais makambu tozo kwela awa eloko mwa muke oyoki na ba fekodi na ba parti na biso hein eza propreté photo yoka biso peuple photo yoka mingi to sale action muke c'est comme ça pour mboka yeke liboso mais pour na bi que non réaction na biso ba peuple tout ça la plus que bakonzi musala o mokonzi akoza la sali que non pendant 2 ans 3 ans 4 ans comme ça biso na jour moko te mais 1 heure du temps comme ça to buki to sali tout et ça toujours perte na biso ba congolais eloko na ko singa baninga na ngai ba massa na nga bandeko ba diaspora par-ci par-là to lingana ce qui est essentiel est que non toyo kamingi et non to bunda mingi. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Bossolo Ekolo. Donc voilà, je vous avais dit que non, il y aura beaucoup de gens qui vont parler sur notre micro parce qu'on ne limite pas les gens. Donc voilà, c'est pourquoi n'a pas si micro n'angana mutunyon so au Tikoloba. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis toujours, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision et vous ne serez pas dessus parce que des émissions comme ça, c'est seulement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Là, je salue ma patronne, Maman Sarah Kaboudji depuis Londres, la mère qui nous défend, la maman qui nous défend, la maman qui se respecte depuis Londres. Donc je vous salue et je l'appelle encore la Cléopâtre. Babi maman Sarah Kaboudji, la Cléopâtre. Et puis derrière le caméra, je vois déjà exaucer Babi Ngarae ou Diane. Donc Babi ba image jabo, c'est pour exaucer quoi. J'ajoute encore pour moi, je l'appelle le bassin du savoir parce que il a vraiment la sagesse quoi. Donc voilà, je salue Trésor Tiba depuis Brazzaville, je salue Dani Kalonga depuis Brazzaville, puis je salue Zuma Tumba Mwamba babi mobala mbinga o zanga mbanda izaka ye moko papa na Moïse babi pesa vraiment zouate o boya vraiment sala mokili na ye quoi. Donc voilà, je salue tout le monde qui m'aime. Donc ba chiziation na bino ba remarque na bino, n'hésitez pas donc bolo pesa ba remarque na bino, vraiment ça me fait du bien parce que c'est là ba remarque na bino des okoli ça vraiment musala. Donc moi je suis là seulement pour travailler, je suis là pour vous, je suis là vraiment pour vous donner quoi c'est ce que moi je connais quoi. Donc voilà, na pesa bino o ngana ye. Donc je suis là pour travailler, je serai là pour vous, je serai là vraiment pour vous parce que la santé ne me permet pas, mais quand même je fais l'effort donc voilà, je salue tout le monde. Donc babi, abonnez-vous et puis des partenaires exaucés yo tongo tongo déjà. Donc des partenaires, si vous avez besoin de vos publicités, ça se passe ici sur Congo Winner Télévision. Donc appelez-moi et puis on va causer. Il y a mon numéro qui est sur les bancs de votre écran. Appelez.
et puis on va causer vos gags, vos films. Ça se passe ici. Donc on a besoin de vous vraiment, de partenaires. Venez. Balobi, je dis encore un grand merci à René Makonde, les babi joueurs qui nous défendre partout dans le monde. Babenga Raël Isusu Balobi, yende coach quoi. Babenga Raël Isusu Balobi qui non, yende Balobi honorable, il y a tous les jogo. Babi René Makonde, les honorables, il y a tous les jogo. Aïe. Donc voilà. Abonnez-vous, Congo Winner Télévision, ne makambo ba chaîne nyoso ya Mike au salaki na ngamu balobi Congo Winner vraiment eye na makambo. Eye na ba vitesse donc babi Berikaka longa sura simbi makambo, apesara makambo. Donc voilà, moi je suis là pour travailler et nadope sabino oyo ngana zanango. Donc yango na babi pesa makambo, biso beto peso makambo. Donc voilà. Donc restez toujours branchés sur notre chaîne Congo Winner Télévision pour prendre des news. Donc voilà, je suis là pour travailler et je suis là pour vous. Je vous aime bien. Appelez-moi. Et puis, remarque Nabino, n'hésitez pas. Donnez toujours des remarques. Ça me fait vraiment du bien. Aïe, sans oublier Jofis Luko qui babi moi l'angola dikatonga. Ah, nzambe ba dollar toujours dans poche. Babi ya pesa ramarambu. Ya pesi marabu, yo pesi maramé, pa pesi maramu. Babi Jofis Luko qui papa na odrey. Babi Jofis Luko qui papa na odrey. Libanga no wana babi Jike Jofis Luko qui